Nete nini ko Kongwelegi ko fiba bonbon. Glace misi la sexy. Bato balobaki mingi pona glace. Super MC. Bato bafingaki mingi pona glace la sexy. Sans kitoko. Mama mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Jambo ya kotale la sexy. Eriches Kame ya komone la sexy. Viens avancer ça mama. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Très propre, la même magique. La famille Mizi. Agence ya moko o elongoli bana kini complexe car ke bana kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solo na Adams Business avec Adamo Kumbo moto ke kolonga Dubai koma Kinshasa net na film on comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons des groupes des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à Bissou na bango c'est que au sommet vous à Dubaï, vous avez possibilité à coucher biloko na mutuka kati ya mutuka ko ya ofuta le même prix ni ofuta ka mongo ya mutuka autant de lignes okani na mutuka ya mondo ofuta sans complexe olingi jeep olingi mon bébé olingi ata train tolongo Dubaï oyati Kongo. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Il faut que nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Tu sais que il faut na zonga na Sénégal na yeno kozwa mwasi na ngai papa Tema omoni na confiance charge oyo oza papa oyo umeli na biso awa na kati ya lopango ni papa kufa mama kufa natikala na yo donc nga na voyager na linki na confiance charge okotika receiver lopango nyonso balocataire bazali cha balocataire bazala l'aise yango moni papa na lina tikela lopango nyonso aussi balocataire mongo nyonso bamefuta bapesa pour côté lopango na maboko nayebi ke nga na mosika na eza te ke nona ndokobengaka balocataire babenganga j'aimerais bien que nous yotika na responsabilité wana parce que ce qui c'est vraiment retard mais kapio mana éviter ba retard ko le papa yebi nayebisaki déjà que nazokende parce que Mélanie Matuvova yazaka na France mais azana boutique Mel Paris na kati ya Luanda na Palanque na rue du Sabar donc nazana boutique ya parfumerie atekaka parfum nde biloko eyaki sikoyo boye fe kati ya Luanda yango nayebisaki papa nga bino bosi ntango akozala loba na bosi nake natikaka biloko na agence ekota ngola nga nazongi na nga na ye Somoni na maboko ya pomoni ya mongo na maboko sikiso se belé mongo na maboko ba so sa muke mais mongo na maboko tabu pendant une année papa qui m'a acheté pour ça né comment mongo mongo chaque mois le côté va se belé et retrouver papa papa comme ça tu as la porte comme la bosse et puis il va toilette sinon on va dire mongo courant toilette
avant Simba na bon on ça envoyé on a un compte bancaire mais héritier merci papa na nyonso lobi lobi na tia na compte héritier nani Lubula Ibula na kutia yango ibubanda kuya mais merci vraiment na confiance sur Pessingai pour écouter tout ces belé na famille ata kunde kunanga moko te alubate papa kema ndengi na songo lupango yuza nga na futeraka siseli yamba la sengeni mwasa noir na kati ya Luanda bois noir na Luanda lelo alubate na longwa nga Luanda akenda kufanda l'États-Unis azana lupango mapesa nga sense wana te tiketi tata nzambi apamble yo na makantinyo nzulu lupango za danketi ngana umeli tata no ya yipi musala ngana banda musala wa Sikoyo, sikoyo moi je suis avec moi. ya responsable déjà c'est Ça va là. Ah, boss na ngai. Oh, c'est important faut y aller. C'est pas du son ngana ki yo pour fanda na non. Okanga maboko c'est important. Yo yaka lukaka obeta ka tour na lupango parce que lupango eza ya ngai. Rapport, on a vivaka na yo, na liaka na yo. Beti petu rota la lupango, okweta lupango oyo kape moko sonna pa ba locataire. Est-ce que papa Kema enfin na ba locataire bien? Oh, c'est important. Yango on a parce que ngana osala tout ça na Nigeria et Sénégal. Le fait avant la zone à Kinshasa, fona lukana sa tourna kine Luanda. Na kutana igets à Longanzala. Ah, Longanzala igets. La lumière de Luanda. La lumière de Luanda. Ouais, igets à Longanzala. Et puis ba ozana ba bon kuka. On peut ça la mode médicale. Boss, oui, ngana yebi bien. Déjà, vous avez héritier. À part non comme on est héritier, vous avez héritier. Vous avez payé, il est sénégalais, mais à Tinder le bloc tout à son là. Si. Boss, moi na volinga te bloc ne beba. Mandi na za na kwa co-héritier. Voilà. Yo héritier nga co-héritier. Si. Donc nous na za père, oh ça qui ni na otale là. Na liso, na lo banelo côté. Mais là ini, na no ko le tale kana liso sou. Donc il y a ce qui peut à Kenny n'était pas mon landelier tout ça il y a ça dans ce que nous avons naï le nalinga bilo na pino za kao bandeko iza mbaleli kusunga na fansi bino sokonga na fansi bino apo eza mbaleli goso ndeko tusolola kina bino oyo badingi bafanda na lupango oyo bu renouveler garantie. Ce que mon égout une nouvelle garantie au bino salini. Ok. C'est-à-dire pas nanga lukola lundimi pour renouveler garantie. Vous comme ba locataire ya sikepa nanga. Quand tu lukola lufanja il faut lu mettre dans la condition on nga no pesa bino. Yo na yibi foyer ne bino buzana mwana moko. Bino na yibi bino luza ba secrétaire ba garçon. Bino buzana bana moko ndeng luza bino luza ba secrétaire. Moko lukola lukoko za la pe ba yaya lukoko zoloko moko ya kufra ou décaché pas di quoi ngana za papa ibuzo bate na yibi ngai mwana ilu yibi ndenge luza kumona ye wana kwin pongo héritage héritier ya lupango iza héritage papa na bibe fo soigner so bengi héritier na yo umela te na longo ko motonganga benga Carole ya lupango Maman, yo ko beta tolo na kisambalo ko mamulo so mamulo jale na bon moy molata mote molata te ko la consigne mais bien yo kana papa kasi fallait ko boire ka fourchette wanu cadre sia oui soigner lango yes spaghetti ne nyonso yango wana penne yango kata fungo papa ngane ngina tune tina tufandeli yawa règle ngulu ngucha ya siku kasi kama te règle liboso na lubi L'aigle n'a pas eu de pas les bino. Article 1. Porte fongwa mi 6h et kangami 22h30. Papa, il faut te serrer moi. Na base, na si. Elle aura les missions. On a expliqué papa. Papa expliqué papa. Papa to case. Article 1. Papa Kema. Porte
efongwami na 6h ekangami 22h. Bien sûr toza ba locataire mais faut koyeba biso toza ba jeune jamais pas tokofungwa ma 6h ekangama 22h biso toza na ba faire tosalaka tokoza to ça va papa Kema mais le moins eloko te yo parole iloko ni yo kulubana na longola liboso papa na bien wapi lo masanga papa Kema to boyite ça dit c'est fanda buyo kangana Kema article 2 ezani eloko nyonso bukubanda kulamba awa soki za soso il faut 10% ya na ndako papa nga na moni makamba boyite kutana troisième te to tsuka kaka na denga na ya troisième papa tika buso ya troisième fanda nye article 2 na lubi na kati lupangu oya kulamba soso ya wiki il faut 10% et na kati ya ndako papa upende petit nazolinga bati papa na lubi fanda ya misatu eza kaka 3 locataire mupaya ye na kati ya lupangu avakende na zongo etadami na ifo ezali pana namona nango bapale papa yoza papa toza teke ple toye a tokomi bawumbola bino te babilo topesi wana so leta moto apesi yango longola yango biso toye awa na votango nga moko ndi na parlement na yo wana yokanisi voje na voje omoni soki mpona lifanto bakopesa yo prévu omoni soki mpona lufanto wana nde akopesa yo prévu longwe lala ndenge oza kolala nani Kema naomona lokwa na njembo ya donnez-moi maman ouvrez-moi dans la ro maître Kimiskeba lelo alpha ngungu tia longwe na poto ajoye awa na Jésus na Cédric mvoijo la awa ko baluka place bavanda to mbimisha bino so baluka place bavanda so na posa mbongo ya kile niveau na ngai te namoni niveau na ngai te nzambe nango asumbi na monene po nango asali yango nzambe nango asali te gauche droite bango boseka boyebi koje makambo bosali awa dekra bongo namoni yango te ndimite yo moni ya omona kuikoyo kuta foje wa omolekisa fobi ke ngane na vanza makanisa na romeza ki na kiatana na sota code na nga basta mtu mkubwa ni necessaire te tika distraction na regretter ngai cherche na la règle nandeke mombe na omona bushoba bokoti njongo shumbi kuna na weshe ya munene ndengo no jata na mawato bwaki maite degré loko na moni wana na moni mo eja yo poja couleur pembe ekoja mena mbinge je nye wana eja yo mbinga na yo komo lando tina nie loko ja munene sali nya munene yo mona to ba masa no ba umbu no ne ba ofanda pa te ya tokena to mona eloko to mona eloko mo poyo okomo lekisa eja bien te okomo lekisa na bien so papa yoka ki lelo dadi mavungu le na Paris mais bujo bele kana ndako te OK bato mona yo so lekisa na siko osumbino ni munene siko sho boti mwana ojambinga ndeni bino mona balokate ba umbu yeka to mona balokate ba umbu tiko bomanga na bino aboma ote to ebo okanga ne intimidation boy dala yo beto papa solo bientôt senti na roberto angelo bientôt senti aussi ça papa aussi ta carrière boy yo j'ai là olé tu vas me souper yo je compte na weshe osumba na weshe ba tu souba la dame ko jo matilo yo osumba boyi mete boy o ba no muninga na yo na amuninga na ngate nga na respectera mutu moko éthique mbokushu bien lolo shwa miye
Yo papa. Yo queen. Yo. Osakani bonani. Na chakani no na jakakola ndako kwikwi kakola lupango. Asuza kakola papa bino ba kosakana ngati. Nga uti toilette bena okende okuta. Esakana ngati. Opangusa otina maboko tala loboko na gauche. Wani? Tala, omoni yo na Orlando te. Na mono za liboma. Na lobi na kota na oche attaque kakola lopango papa na moni ba défi batunde ba sumbeli papa onje ba obima lelo me ba obima te na moni ngo pembe na tatone je ya wangani na moni ngo mbinga na tatone je wangani na moni ngo mukushe eja mona mwasho Na mwana ngate. Tala papa, mkono mususu na kubeta mwana kano. Tala Chicago excellent bolo ba bien boli bo beta nga bona kana ba sumbeli papa auti na toilette mwana azamu mtu ko ba kana ai na toilette auti na toilette mama eza gâté mama Sasa mwa mkeki senti ona buti bomone mtu wewe. yakana ni Papa yakali ezala ki dibala. Lokola mwasi na ya lubi buza na posa préavis na butu lelo buza kulonga. Tuza kulonga tusali nini? Oui ou non? Tusali nini? Pourquoi sumba na niveau? Yo vraiment yo. Bibi. Nga yo moni nga na kesko kwa sema kwa kami na On est continuer. papa papa ya na kanda Moni tata oyo aza mutu moko tozule ba précaution po akomisi biso lokoyo besclave moko boye on dirait na Kinshasa oyo mapango kaka bato bafutelaki ezaka lupango na ye mama kofutela mpe ezalaki bowumbu te elongo nga mpe naloba mama omoni depuis ye moko lupango héritier azalaka ezala na makambo te tosala oyo nyonso tosala nango mposa mais lelo depuis atie papa Kema na mwana na ye pimpwi na ozoyeba te na bato bazoyela na sorte oyo bakotoloba na biso te bakomoloba na biso tozala mikolo oyo aza mama tovanda na ye na lopango papa omona na mwasi tokoma deya neti bandeko Gana lingina lubabo ndenge tuzali awa bino buza batemoin ndenge tato ya simbaka mwasi na nga tongo po bumonaka mama papa na yibite soko mona mwasi na nga kompe na swafi ya makambo yango esiele atikaka lukule tuyeba kufutela na simu kubanga baya kuzwela ngai tala buso balinga ko tika mama mwana tozana décision na mama mtu wana mama mtu zomona na lupango to ba umu te papa otito ebiso tokomonde ba umu ese ko futela ki ba umu eza buumbu te ngana information na nga na lingina yibisa bino buzaba na mibali ngana zo sala tu na lungwa awa te papa te papa te kuna lungwa te olungwa tata wana ndire mwana ne wana kisimbi wana ndira bimana na moto likambo nyonso kotinda na mwana na ya tumboli sima ya ekupela bino buiba tenga na za soda na zara soda bakanga pe mtu ndoki boye telika ba ndoki na te buiba tenga na zara soda bonjour parce que nazuluka papa kolo likambo so likambo tali likambo zaki papa soko lingi kukota hawa kumeka kukota te kukota na yote papa awa tutu souffre ndungu muni biso awa balukatele bakukusala lenyobo papa tata mto yo bino to ba no beteleka makambo biso na bino tu regretter pe kaka il faut kusignale batu bien papa muto yeyo yebetelika moye temba moko yo bandiko lo papa loba makambo yeli na kulanda ba muto oyo mubali toko mazo souffrir awa merci te na tiki akende na iso papa juste comprendre parce que ilonga na ilaki pe ele beka likamfala na kota parce que bena nganda kumowezawa ande na zumona des jours ba mbali kitoko azo souffrir iyo le zolo ba lupango na kota te donc master papa master ya omoni awa ndaku ya locataire ofutela ezate omoni eloko ezali papa atiaka biso mal à l'aise nakati ya lupango na biso to bataminene boya mbinga boya wacha so mal à l'aise ebongo yo otombolo lipoto awa place ezate ekende na yo masa mambo
siko tokobima ndenge nini tonton yaka ngambo na explique on va expliquer eloko te yaka ya yo eza mpe bien eza problème te okoya kosusa taino awa na lupango basele tai peti oya kosilisa nzoto no awa na lupango songi kutata lupango apa te papa oyo eleki kisongisongi aboye tata mokolo aboye ununi ata lupango yo te na koboma okomi na complexité libala yo na ye esilina taka bapia ezalemba elango naomenezamongo batikelaka mpa konalema tamosu kozwango mpe na utokopesaka mama $20 esala bien soki ngai nalobi nga odala naboya yo nalinga kema wana yo kokufa akomokabila poye nanga mukamuke akomokabila poye nanga kusimbelaka Ça va hein? Ouais, ça va. Tranquille. À l'aise. Comment est-ce que tu as fait? Juste nanga ngiza muni na wale kunyake sina wale bini ina tuna pongo kizuri gane za na papa kima mwana pipi nini Ah ya tika au bureau père wana a comme ça pas donc désordre moko ba fana na locataire boite désordre na mwana ba pongo me comme kala bon ah bon oh le pongo bébé le pongo bébé yo pele okenda na yo donc mo pele ka site o pesa ngana éviter so inde c'est bon comment on a besoin de terre non Bonjour. Parce que nazo luka papa ko luka. Likambo. So likambo tali. Likambo zaki. Papa, soko lingi kukota. Hawa kumeka kukota te. Kukota na yote papa hawa tutu souffrir ndungu muni biso hawa. Baluka tele bakukusala le nyobo. Mto yo bino to ba no beteleka makambo. Biso na bino tu regretter pekaka bo. Il faut que signale batu bien. Papa. Muto yeli beteli kamo yeli temba moko yo bandiko lo. Papa, loba makambo yeli na kolanda ba muto. Oyo mubali kitoko, mazo souffrir hawa. Merci te. Na tiki, akende na iso. Papa, juste na comprendre parce que ilo ngana ila kipe. Elle est bégari comme fallait na kota. Parce que ben nganda ko mo zawa. Mende na zumona des jours ba mbali kitoko azo souffrir. Iyo lo zolo ba lupango na kota te donc. Donc ça vanda na yo yaka na sokichi yaka. Master papa master. Omoni awa naku ya locataire ofutela ezate omoni eloko ezali papa atiaka biso mal à l'aise nakati ya lupango na biso twata minene boya mbinga boya wacha so mal à l'aise ebongo yo otongolo litoko moko papa awa place ezate ekende na yo siko tokobima ndenge nini tonton yaka ngambo na explique on va expliquer eloko te yaka ya yo basele tai peti na ngai okoya kosusa taino awa na lupango basele tai peti oya kosilisa nzoto no awa na lupango songi ununi kutata lupango apa mosombi te Allô boss. Non, lobi tango benga ngai narata ya appel na yo. Ayo mon appel Simon. Hein? Ozoya. Semaine oga. C'est surprenant. Donc je suis surpris.
Ah? Non, moi, c'est là. Mais voilà, il y a au Sénégal. Ah, mais voilà, c'est que nous avons kawa na kawa. Nous avons zaraga kawa na kawa. Ya, ngapa kuna ngana benga yo. Parce que nous avons zela luka na zo zela mbongo moko. Jésus de l'homme des statuts de la liberté l'hymne national. Moi mbala za sa zo tambola bilambe zoloba. Donc yene muto afalaka tshela ngamo logo mais a tshela ngangote. On peut ngana benga yo. Ah, ve webi yaka. Naibisa yo père na yo che awa père ki mana kui me pongo na pitodo ki pongo na lupango komi ya pongo do pongo komi héritier do longoli yo do yundo zawana komi kombo pongo komi kombo héritier do yende do na yena tuni balokate ya mais musalo tigele ngango na do na yena bi bon na leximo tembele ngabo na le gana visiter na yeba ndenge na koti me na ko kuta balokate nyoso basali ne réunion. Basali réunion donc réunion basali pour nani po donc pongo la père na bango ne wazana bazu nyoko la bango yosana tina batali banda bateka na bakabine wana garso tika kaya yanene bazarola yanene mo li bande go yaka mais yebsa ka mer ne la sa ta mo mer ko to ne bala mo amate mbele po kaw nde suka. Merci. Yo, ma carte est en noir, mise en local. Yo, tu es là, carte, combien de théâtre? Bimisa, ma carte, non, ça, calcul. Non, la carrière. Comment tu es venu en tout? Tu es là, combien de cartes il y a cette papa, carrière à moi. Natigi 10 cartes, c'est 50 unités, 25 cartes, c'est 5 unités. Bimisa, mon ça, calcul. Ah non, je suis au bon, moi, tout le monde a comédie à 50 heures. Et ça m'a guéri, la personne qui pire, elle, toi, l'autre, c'est l'homme qui est en Rosiane. Il y a ce qui est non, ceux qui sont à Outil School, à l'hiver, quand on s'est retrouvé dans sa guerre. On va mentir, on s'est fait un maillot. Donc, on va mentir. On va mentir. Héritier, mon ken de Koutaye, ah, on a un défi de carte à Poli. Mais si vous avez non, on est sur n'importe qui va carte. Oh, Junior, mais vous allez combien? Ça va? Papa, aussi non, le Laurent, on c'est bien. On a mandé photo, coucou, n'a pas ça là tu vas m'envoyer. Non, priorité. N'a pas ça non bon, on est placé. Je dis papa, je suis en côté, moi-même je suis mieux placé. Yo, l'onglangai. On est héritier d'abord de Simbio. Yo, l'onglangai. Non, on va calculer ça dans un bruit. Ça va faire pile, je lui parle de l'homme de là, je n'ai troublé. Qu'est-ce que on a pu le aussi? Puis les adultes aussi. Yo, mérité le moment où yo, ménagez moi. Papa, il faut éduquer moi non. Soit éduquer, t'es dressé. Attends ça qui sing. Il faut comprendre ce que ça me sert là. Qui sing nena? Moi non encore. Na ibisi bino soko luza kufana pango na malam. Boninga ku manque fils ni kinangati. Qui sing ni yeza kubenge. Papa, attends. Junior, zona ça pas dans la zone à cabine. Zona ça pas dans. Na ménager bango ben dimete kenga na. Papa non ça pas toi. Yo. Papa ngara. Papa, zonga alors zonga papa. Papa, tout le monde non. Ndefu oyo papa pile na ngai e monenete. Na kena senga bango mbonga lopongo mandefu afinyinga. Na senga pile na ngai aboyo. Yebi Alpha Ngungu na Cédric Mvoyola na poto respect ba pesa ngai. Yebi ke baza ba tetele ki bango nyonchwa. Papa omoni lokola lubungisi pile na telefone lokola luboku pesa mbongo ya lelo na côté na buso papa kema jani buyena papa les 30 ici il est kaki les 5 ici il est kaki lelo tu comme l'église
lobi kolukaki mokupesa shida ikula ngongana toza baninga petite sœur na nga nayebisaki ofa atindelanga mo mpo nabengi poto bazotinda te natalike nabenga ayebisinga azoya masala nga chicago aza na kati ya so abimi tosola na okende nazwela mbongo na pression pisi papa nga kutu makambo oyo nalingaka nanga kutu te kuye lupangu nakutelese ndenge buzo basienoma wa mibale poko buzanga mbongo kupesa omoni nga nde naza uza mobali uza mpe kitoko me mposo elenge eza nini ngai nadingi te bokanga pompe ya mai buza komona bino mpe balocataire oyo nga awa no nasilisi te mbongo ya mai nanu bupesi te me buza komona ndenge buza kolekisa mai papa Clément nalui boye papa nadingi te nakatio esi mobimisanga mutu mabe Grace Miss oyo ya Congo nani Congo Connexion Papa Clément yo yibie Papa Clément yoka yo yibie Papa Clément oyebi bato na biso nyonso Papa Clément au moins eloko eza lobo senga biso mbongo tovoyi te lelo nde moninga na lati boye na obima nazoke pa Yves Lubamba Top Vision asala makambo nyonso na poto très kitoko na samito mukuba le nécessaire lokwa balakaki ngai mbongo nga Chicago nazoke so na swi mbongo na ye na pesi lobi stemai balakaki mbongo lokwa mbongo yete yonga nga bima siko na kena libero na so mbongo na lubi mbongo vous avez pété na yoza na combien papa nayebi so nazoke kozwa mbongo papa nalobi boye soko tienga nzete naza kutya crédit nabenga nani Grace Miss ya Congo elengi papa Grace Miss wabutu na biso ngana masana ngana tunga yakende ngana tikala bino buyibi barelation na biso yoko mokota na kati wana Grace Miss na biso Grace Miss wana ndeko na ngai liboso mobali oyo akufa lene na ngai ya famille mwana oyo tubotami na ye libota moko kete nami repose mpe manaje kiluwa oyo ngai nalandi ye wana ye moto abota Grace Mbizi wana busalaka sie te naza mpe rekonia wana kongo awa te emonanaka me papa biso tookende eza problème te tookende na dikapu estce miyibi asala site toyebi te soki lukotela bino bato lukotela fesi lukotela internet soki luyoki kaka lengi bebebengi kongo elengi bon na pokwa buya bupesa nga mbongo nanga soki bolingi tozala malamu papa lelo tukomi le 15 sanje esilekaki sanje esilekaki lupesi te lelo tukomi le 15 wese esi etondi mai mpe buzala nyongo ya fartiri mibale naboyi pardon loti silongi aza kuya kisasawa me soko lumoni bukufutela te nga nabongisa te ndako lokola bengaki nga mwana mama leki na ngai loti silongi aya kufanda wa ye na Aristote mazaliwa lokola aza na France ko papa nalubi tuzali bato te tata na ngai yo koma kunyokola ngabo po yebika nga aza fonctionnaire ya kufutela awa kufuta na pasi ndio koma kusala nga makambo etone papa ngape nazala na lupango ndongo moni ngawa nazala na lupango eloko nini yango ozalaka likamuke oyi kufuta mbongo kusenga na loma bakonsini kutya babiloko biloko kusala yo kansenga naza zo te ifo nayibisa ye nga naza zoba te nazali mutu nayibika ezali mbongo ya ndako tokufuta yo kuya kuvanda mbongo ya ndako kusenga kufanda na liboso ya portibo ayebika na biso toza nango na moma oyo miso mabala mpe na kati ya France abengi ayebisi nga mama komona pasi te baniongo nyonso oza nango soki nga nakomi nyonso ezofuta aza moto ya mbongo eloko nini papa yeba yango eloko moko nazoyebisa yo motema mabe oyo oza nango awa
oyo la sana lupango te nazuluba nani mutema mabe mutema mabe oyo zana ngwa nani mutema mabe yo mutema mabe nyongo luzana ngwa esali combien de temps te ngala lubi lokola yo mutema mabe na yo so mwasi na yo problème ça kana mwasi ali abusana na te koma makambo ya lupango kuzwa ka mwasi na nga kusimba kana sima lukulu zanga mwasi likambo lupango mke usime mwasi na ngala njoto uprofita ka pala nini mutema mabeno yile kibo esa bloko penda kukufunda esa ba viola usala ka oyo julu wano simbi mwana oyo tiawa na kingo kana sima ya lupango na yo boni buiko papa boni boy soki kaka yena kishasa amoni subo sana bonjour madame. Papa Kema Zali. Naebi penza te so aze na munga kizengi ni wana kwanji wana. OK. Utala na geto moye. Le roi, on va les on va faire un pour toi, un pour moi et le pour Chantal. Je viens frapper. Viens frapper. Aïe! Kololupangu! Kololupangu! Erite! Kololupangu aye! Neboti! Toto! Papa, Toto! Neboti! Neboti! Papa! Toto! Erite là! Yo zamsani. uyo memsanga mlunga kuna mkendo lugani kuna Gambo kende kuna bonga sai ondo ba onde pon azobima na ngapre kesuma kingi na kutena baba wakulu tonto wa yaka mkulu anazoganga ko nani waya mkolo na yewana yena vio yango nazomona mwa kile tu sala mala bikula ye yiwo nazobanda zoganga te ko lupanga ye che ko lupanga ama telefone kati papa la tiveste ndeko Je ne m'oignon na mona maman. J'ai envahi la caïche au côté Turquie. Oh maman. Famille soyeyo. Dale tibi oui, là c'est quoi? La moni maman Jenny l'eau ya ndoto Yo, oui. C'est là respect. Maman poussa là-bas. Non, papa, c'est bon. Papa. Papa, t'es Bon, bon. moi, yo, à ta téléphone, vous avez la tête de Yibaka. Il était là, t'as le pont, bengité. Ngako na lubaki mkologoya. Fioti ngoma. Ya fioti ngoma. Mubali ya madombunga. Ya fioti ngoma. Dinga koya à partir à Sénégal qui a pris sur moi quoi il faut. Mutona fioti ngoma azoya pena kin kalani. Yemo bon, ce qui est important papa Kema au moins sinangai pour mon Raissa. Ya na mene Sénégalais. Na combien de 3 jours. Si je t'envoie ça. Non, na place ya. Aucun ya. Oui, tu comprends petit. Comprends faites attention. Vous êtes, tu sais, bon ça se le battait, bon ça se le battait parce que vous êtes là. Ok, papa qui est mort. Nous avons été en copain de Aminité, nous avons posé bien dans le locataire, nous sommes le combat. Baya, on a posé dans bon sens. Eh papa, venez. Boya, papa, Boya, venez. Bisso. Oui, venez. Comment le pas ça y est? Oui, après le maman Boya. Comment le pas ça? Happy Boya. Comment le pas ça y est? Voilà, moi je t'ai bien, on va ouvrir. Ok, là c'est ne bofandi à Binotu. Ça parce que mon basala va fantir que sur pessim tout respect. Et puis papa ouais papa qui m'a excusez-moi. Non la sala nyongo na mutana nyongo awa asate. Ba bisi biso kolo lupangwa yeyo. Kolo toko kolo kolo tonga sito. Tonga ye. Ok, mon isoko pessim tout responsabilité, faut assumer ba responsabilité na ye sina suka. Mais papa qui m'a décevoir en gagne. Pourquoi na spécial le pan comme salité basokola kate na moni ba sapato musuli kwa mutuka eza propreté et puis aux autres locataires mal à l'aise. Merci papa. J'en ai ras le bol dans comportement. Oui. Papa que moi je te dis ceci. Ozuba biloko na yo. Ozuna cadavre na yo. Bimi bokei. Et puis les lois ça la malelo.
Et puis on a c'est sûr. Les locataires ne sont pas là. Mais c'est un contrat na bino, na suna posa ba locataire, te na kata lopango. Eh bien me jouer. Non, toyokana, to ça va bien. Papa, na na posa ba $30 la minute ba $50. Tu fous ta bucho, na to fous ta 170. Na chambre ça fait 12 mois papa ta yomo. 12 mois, 12 mois. Tu que ba 30 tata. Moi to ma butu na ma bébé les toilettes ba mai ko finga ba. Bon, to ça va. Problème est ça que na posa maloba na ote. Kende kuna baza posa maloba. Yoko kananu kanga biloko te. Oh, kende. Biloko te. Am to loba sur le côté. Dimisa mo biloko te. Je donc ne va plus. Ne va plus. Bonjour que bonsoir na bino bana poto bana partout donc na ebiki bobanda kolanda biso na site oyo Congo elengi oyo eza bongo l'initiatrice oyo asala yango Grace Mbisi la sexy leader bayibatika o Grace Mbisi tokokende lisusu wapi so osala site oyo te soki osala site oyo te tokoletela wapi Grace Mbisi la sexy na lelo mabe Grace Mbisi la sexy leader toujours. Merci bon on a cordon au ticket la biso na katakini Nicolo ba bengé journaliste international cordon na biso moko Mike Lokamba l'archevêque de Bandal mutino sayebi dans ton ultime qu'il est que Mike Lokamba l'archevêque de Bandal azazo colonisé. Merci ming na Tracy Pro la même magique. Merci ming na américaine l'américaine perdue au Congo Gloria Olangi yaba Olangi. Merci beaucoup à Glody Yasukama, Mika caméraman à Pembe. Je remercie les bâtons sur le site Congo Elengi. On va travailler na Katakine. Je remercie Bino. Donc ça on a bien mingi. Na ba concerné bo pesa kabiso, héritier basila raboye, héritier basala raboye, héritier basala raboye. Le lom ka monga ko kisami biso na kata site na Bino. Na ebiki bo sepela mingi na ba ono so ba na biso. En tout cas, on remercie ba ono so ba zomi na libana mboka. Allez Django le roi de Chicago, allez Django le roi de Chicago, Brown Kuka, René Kokila na kati ya Paris, Jolie la belle Kuka, babi Atini Vangu, maman na Deborah, Atini Vangu, na peso ba mbote peso zami na libanda ya mboka. Jimon Pela, les Brésiliens les plus suspects, la peso mbote en tout cas, tolini bino mingi. Ba ono so ba Rolanda biso, ba suggestion na bino, ba proposition na bino. Aux appels na histoire na kitoko. On benga biso, o bengi biso kaka na plus 243 89 95 59 158 plus 243 89 95 59 158 wansoko bengi okozwa biso ana kata Kinshasa. En tout cas ma proposition na bino esa biso bien wana shop na kata Kini wana flat na kata Kini wana posa promotion na ngo agence toza wana dispo soko bengi biso tokoluke place eloko nezali tokofilme yango tosali noka contrat omona yango na kata site osepela parce que baartiste oyo bana tala makasi nayebi ke baartiste oyo nyonso oyo bimaka ozala na mposo omona ye so obengi biso en tout cas totravaille na ye omona ye na kata site okongo elengi parce que nayebi ke site oyo etalamaka monde entier ata biso na kati ya Kini tokotaka esalaka biso bien mingi. En tout cas esalaka biso bien so bo soutenir biso botika biso totobanga na bino bo soutenir biso na bo soutenir bato nyonso. En tout cas bebi musala oyo esengaka caméra bebi musala oyo esengaka mambo ebele moi caméra komonte soza moi caméra aux un peu à léser musala eleka bien. En tout cas toi na posa ya soutien na bino sur tous les plans bobosa na biso que sur tous les plans moto nyonso ozwa ta kolanda biso
benga biso et place erreur ezali to corriger et place au moni to proposer biso to kosala donc on a pour ça ba suggestion na bino to ebina noté bino ne ba to landa biso ne boyebi vous en ba idée boni en tout cas so bobeni et ça biso bien mine na remercier bon elle fiche temps le gouverneur le 8 décembre na remercier bon président Lotis Longi nous foitier na 3L magique moninga ya René Kotila na kati ya Paris na robosa na te mère Rosiane la Taylor babi batika yo sans oublier mon président que j'aime beaucoup président Ngadia Diangadius moto mon prêtre apesio mbote siko za les méga boule succès kasongo champagne dada et place ozali na bosani te Ritz Katondi baninga nyonso o chic choco tozaka na bango en tout cas bambote ne place bozali boucle babi mutaki mate yaya tudianga beto beto yedila kumafu yaya beto bana bakiamvu amen ndweni boucle indi toza na kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi ça somoni masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajab vedi Congo leng mobima na Paris toza sala promotion balobi moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na oui c'est nos congolais des congolais na biso no Kenya pe la mukina masolo ngo ba Kenya pe ba e mabe donc toza na mama na agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo ka simbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié Ezalié petit tété Ezalié hélicoptère ezalié avion ezalié Babem bébé ezalié range ezalié on doit écouter là na moi mi caps